Voilà, bonjour, bonsoir, partout vous allez dans le monde. Bandeko na ngai na ye nazande na mutuna moko nazolinga na mutuna par rapport ya biloko ezoleka na communauté na biso, na YouTube ya communauté na biso congolaise. Na habité soki bomona ko ngala mona ka bandeko na ngai. Artiste na biso musicien Fally Ipupa auti kozwa trophée na ye. Je crois week-end au cas où tu connais le lundi hein week-end auti kozwa trophée. Pap mbala moko ba journaliste soi-disant ba journaliste na ye na ba bato ipare bato o ya ye ba bleki déjà na ba mission ba komo loba oh bino bozo sepela te bokomona azalaka mutu aliboso boza ba jaloux ba complexé azui trophée mutu moko azwa trophée wana te bandeko na ebite soki bomona makambo ngala monaka pourquoi ça. Mutu moko pe alobi musicien moko te ya Congo a répondre à alobi pona likambo wana ya trophée ya Fally Ipupa. Ba lobi na bango elo te, mutu na mutu aza na musala na ye azosala musala na ye. Mutu na mutu azosala musala na ye po ale sa famille na ye, asepesa ba fan na ye, mais tout d'un coup na ebite soki bozalaka vraiment boye ba rôle na bino hein ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo limbisanga nanu hein na loba muke boye ba vraiment rôle na bino ezali ko pesa information batu information par exemple ndenge Fally Ipupa ba uti ko pesa ye trophée bino ifo bolobela trophée wana ba pesi eza ya catégorie nini akendeki kunaka akozongaka après événement on a lobby au sala nini mais bino boyaka sans information sans rien bokomi kamba moko bokomo luka bo créer ba buzz bo luka ka bo créer ba buzz pourquoi ba musicien na mususu bazala bandeko na bino te na lobby bino bokanisaka okyoza le premier place le deuxième azala te troisième azala te donc mutu azosala musique na bandeko nanga musique ezali la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille ndenge totanga biso na ba classe voilà et puis chaque musicien azaka na style na ye bandeko musique na biso ya Congo eyebani na monde entier par rapport à ba musicien kaka o nyoso wa ensemble ba musicien eza pona musique mona musicien moko te ensemble ba musicien de la force ya mboka na biso ba musique na biso yokani na monde entier mais ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya Congo ba mener à trouble entre ba musicien bango ne bazo miaka olie ba pesa ba information ba musicien ba yaka kosala ki fanatisme ba yaka kosala ki flatterie ba na ebite c'est dit à quoi ezalaka popozo ba view ou bien ni nango que ozana information monte ozo diffuser monte mais oye kaka po mona eka Fally ndenge biso soto mona ki yango na YouTube mba moko simbi miko boko mona mutu moko te azwa lokola ye mutu moko azwa nini te ba complexé ba jaloux boko mona siko ba musicien misusu wana baza ba jaloux na likambo nini. Parce que trophée wana ezali pona lokumu kaka ya Congo. Trophée wana ezaka kaka kombo ya Congo ekende liboso. Ba musicien ya batu. Ba congolais ba musicien. Ba lobby na bango nano eloti. Eloko wango tiko sale maka weekend no. Mais ba journaliste flatteur ceux qui po ba pesa bango nini opike na comprendre loti. Na mitunaka ezala pona kozwa ba view. Po bozo ba vie ou bien ezala rapport pour na ko flatter mutu ango na comprendre vraiment lote na ko luka ko flatter mutu ndenge wana bomi komisi ba jalelo bomona ateke bomi kitsa makas bomona ateke bino nde bozo kita boza ko mi rendre sel bino moko ba ridicule ata soki eloko ango ki journalisme ango botangela ango classe T mais quand même bon moto na bino il faut ça là ka moko nanango que ça la contre
trophée oyo ezoyaka na Congo eza pe pona bolingo ya amour ya Congo ezaka pona drapeau ya Congo ekende liboso nani yango akotelemela yango nandimi te ke musicien mosusu okoki otelemela yango ya bato pe balobi na bango nano eloo te me bachroniqueur na bachroniqueuse oyo baflatteur na baflatteuse babandi déjà kosala baémission bokomona Fally aleki bino azwi trophée ezala na concurrence obi kinga na comprena te ezala na concurrence ni nango wana ezaka ba buzz juste pona ba buzz ba misi balobi na bango na eloko te artiste na biso Fally Ipupa artiste na biso musicien Fally Ipupa azwi trophée gloire à Dieu eza pona lokumuka ya Congo ezaka honneur ya Congo ba fan na ye na bato nyonso na bato baza ba fan na ye te mais quand même Congo nde tang bomona etele basimbisaki lera asimbaki trophée wana atunaki nini est-ce qu'il y a des Congolais ici ça montre que eza pona bato nyonso na ba musicien bakendeki kuna bazaki représenté te na ba musicien bakende te ils étaient tous représentés na musicien na biso Fally Ipupa wakende kuna bazalaki représente kuna bolingi baloba nini siko basalela ye ja lelo po aye na trophée akomi pe nano kutu te euti kaka kosalema weekend omo bobandi deja koloba basala nini basala boulot na bango mutu na mutu osala mosala na ye soki moko akendeki a représente Congo aye na trophée gloire à Dieu ezaka pona lokumuka ya Congo na biso ba trouble wana botiaka katikati ya ba musicien na yeba te ezalaka di ya quoi parce que toloba bien musique eza art ya combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et chacun a sa façon d'écouter la musique et que musique oki ozala peut-être agréable na oreille na yo peut-être eza agréable na oreille na ngate donc mutu na mutu aza na musique na ye mutu na mutu pe entre bango wana abetaka style na ye ya musique soki po otali bien mutu na mutu aza na style soki otali musique ya Fabregas okoyeba ke oyo eza Fabregas mutu na mutu azali na carnet de charge na ye mutu na mutu azali na style na ye ya musique bolingi siko basangana babeta bango nyonso place moko to basalela mutu moko dia lelo depuis makambo kichroniqueuse na kichroniqueur oyo ya vraiment bozoboma nde musique te normalement bino boza wana pona kopousser bango ba avancer bopesaka biso ba information tele asali boyi ndenge aye boyi alobi aopeta concert ndenge alobi alobi trophée wana a offrir yango peut-être na bana bazana bato offrir bango ba classe te to bana o ba orphelin alobi trophée wana akosela yango po ba trophée wana ipare ba pesa bango na ba mbongo voilà est-ce que mbongo wana na maboko ya nani ke bango ba nyonso bakendo zele na aéroport ba musicien nyonso do baza sous occupation te batika ba programme na bango ba carnet de charge na bango baza nango batika nano bakene nano koyamba na aéroport to po bondima ke baza un problème na yete aza musicien eza honneur ya Congo drapeau ya Congo ndezo mata baza contre yete pourquoi baza ba complexé baza laisse ko bolo ba bongo po ba pesa bino nini moi je me demande parfois franchement ezalaka di à quoi. Comment ces comportements? Pona nini? Babeta la musique se pesaka biso. Bazalaka na bango kutu style moko te mutu na mutu na style na. Soki yoki musique ya wero ba oyo wera. Ata soki ba biso te loba oza congolais. Na ba étranger kutu ba komo yeba ko distinguer ba musique ya ba star na biso, ba musicien na biso congolais. Soki yoki musique obi soki ka musique ebeto bi oyo héritier Watanabe. Oyeba ngo na style na ye. Oyo papa chéri ataba kangi omiso so Congolo oye bango. Siko ba okendo yo kazuwa pona nini. Mutu mtoza na style na ya musique. Bolingaki bakende bango nyonso kuna babe mutu organizaki mutu asalaki organisation wana a invité ba musicien nyonso congolais et puis apesa mutu na mutu trophée po ndima.
totika ba comportement na tozo na modèle to sala surtout ba tu a média modèle bozo sala bozo bomande musique parce que peut-être yo lingano musique ya fali exemple tu mususu alingaka na musique ya faire lokola akufa exemple tu mususu alingaka na ka Fabregas kaka de musique ya Fabregas akola na ngwa lamuki nango mais epeki te ke asepela ke fali azui trophée parce que nyonso ezali ka pona Congo ezaka pona lokumu ya Congo na biso o ezali terre na biso o ezali référence na biso nyonso Congo asimbi trophée wana eloko liboso alobaki est-ce qu'il y a des Congolais ici et la kisi ke biso tout oza na même sac wana na ba musicien na biso mususu ba sepeli bolingi ba sa nini ba yembele jalelo ba musicien batu ba lobi na bango na no eloti mutu moko pe alobi na no eloti ka ba journaliste ba obiki boza ba flatteur heureusement ba musicien ngo ba yeba bino boza ba flatteur moko ba les corbeaux et les renards bozo ko salba na ba conflit et puis loke kam sango mona bango pe ba kwena ba bena bino wana ba kotina ba conflit wana oya lubisaka oyote oya lobakana oyote nyoso wana e kotinda pe lere bazana ba problème tout le temps wana inspiration ko yate mais inspiration eyaka soki mutu azali mémoire ezali libre mutu ezali libre de ba inspiration eyaka ba créativité eyaka po bango baza batu moko tout le temps il faut ba inspiration eyaka ba activité ba nini ba inspiration eyaka po asala musique mais sikoyo boye tufa bango kaka na ba base moko boye pona ba vie bino bo lukango bodo salango pona ba vie ou bien deni bino be bo ko créer il faut ka boza la simana bango ka bo finga oliebo matisa bende la Congo oliebo bokomisa to komisa bango so ba pays mususu ezala bongo ba misie nyoso bo tie bango na catégorie moko ba za ba musicien muto mto beta musique na ye omona aleki bango azali kolo ya nani po asali nini po na nini tozo ma démocratie mutu na mutu azana musique ne alingaka ye azui trophée gloire à Dieu eza pona lokumuka ya Congo mais bokomisa ngo lokola problème moko boye no mozo boma musique ko ba chroniqueur na ba chroniqueuse vraiment but bozo boma musique bozo boma peza musique congolaise kotia baka kotia bozo ki basanga na kabaza la liboke omoni eloko ebomaka biso musique kaka te Congo mobimba ba séparation wana bakoloba derrière batu ko poignarder batu na basima mi Congo etinda kake batu mutu akomi na kwena ye alors soki boza bomoko te boko sala eloko jamais o ekosimba to mutu na kwena o soki basangisa mayele baza la place moko ba beti conseil moko bango nyoso omona ko matsa Congo esu makasi koleka bande konanga mutu azana style na musique ya sala kana ba musicien na biso il y a pas match na ok écoute journaliste moko alobaki yango chroniqueuse moko alobaki yango il y a pas match mutu sa musique na mutu na style na ye et puis mutu wana azape na ba fan na ye et puis ce qui est grave oh peut-être bino bo sana ko bien bo ignoraka ou bien bo linga kaka ko sala semblant ezana batu mususu ba linga ka ba musicien nyoso wana ba linga pe sorti ya musique nyoso wana donc aza fan ya Fali aza fan ya Fere aza fan ya Kofi aza fan ya Wera aza fan bazali batu ya bongo baza siko so bozolo batu ya boye baza ba jaloux ya boye au moins que bozo tout ça batu na ba mabaku pamba et puis kaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse kaka média oyo il fallait aider ba musicien na biso ko pesa biso ba information na bango Fali akozonga jo nini akendeki na place eloko yango esalemi wapi okoyoka ta baolo balikambo wana te ezaka bazwaka te ye wana azwi trophée omoni ba jaloux ba jaloux par rapport ya quoi mbongo wana ya kozwa kuna akopesa ngo bato na bino bozwa yango te eza ya ye na famille na ye mais lokumu ezongi pona Congo na biso c'est pourquoi mutu nyonso azosepela nango ke yazwa trophée wana toyebi kutu te eza trophée nini parce que ba catégorie ba trophée na ba pesa aka mutu moko ba pesi yo trophée ya mokili mobimba te
oki ozala ya style ya musique na yo, oki ozala ya mbunda babeti, oki ozala ya teste osaleli na disque wana, ezalaka ba étape par étape. Boyebisi biso nanu ni eloko te, boyebisi biso te soki bapesi trophée wana par rapport ya rythme, par rapport ya kobina, par rapport boyebisi biso te bobandi kambala moko ba jaloux, bokomona ba complexe ba nini et puis wana bozo viser de ba musicien misusu nalobi ezalaka nano oyo peuple nini nyonso pona ba view bomirandaka boyeba te bomirandaka bino nyonso ridicule bino moko ridicule ebosaba biloko ya ndenge wana po yo mutu mobimba okende komitia oloba aka makambo ezanga tina et puis ozoloba yango kaka pona koluka nayebi te ezala koluka ba view to koluka mutu wana alobisa musicien wana alobisa bino to koluka nayebi te obike na comprendre eluka ba base boyebana. Donc je comprends absolument rien. Oki osala base yako critiquer ndeko na yo te wana eza base malamu te. Omoni babiloko ba base wana etinda pe bato moko babayaka. Omona bato balandaka bino balandaka ba musique ba YouTube na bino lere ka koti amoni o wana ezaka ba base o wana ezaka mafinga albimi na ye ba base wana ezala na suka ba base wana ezala nango na suka. Omona bato bako bayoka yango trop babaye bika kuna ezala ka lukuta kuna ezala ka kokosa bakosa kaka bokomo zanga na bato ya kuklike ba video na bino boluka ba information bandeko ata quand même ndenge za YouTube to luka quand même ba info asali nini azui titre wana par rapport ya nini et puis bapesi yango akokoma na kini mukolo nini voilà alobi trophée wana akopesa yango bana bitike batondi na babalabala akotonga na ebite école donc babiloko ba information toza nango besoin yango wana buzoba te po bato bozolo baza ba jaloux bazwa nano ba trophée te ba musicien misusu wana bazwa ba trophée te Fabregas azwa trophée te Kofi azwa trophée te Fally azwa nani oyo Weranson azwa trophée te bazwa ba trophée te ezalaka mutu na tour na ye le panier circule encore mutu azosala style na ya musique sikoyo bosangisa bango mpona kofinga bato nyonso botie bango na liboke moko bandi kofinga pourquoi bango nyonso baza bakongolais. Mutu ango pe bolobelaka akipaka na ye bino atia bino na nini akakipaka kokolo me bo comprena akati mutu ango atia bino na kakipaka kokolo me bo comprena akati bolobaka bolobi okipe pe bino te boka asonte oka pe soniko donc faire avancer les choses dans notre pays pas avec ces comportements bandeko. Toyeba kolingana, bolingo, kosangana. Bato baza ini te ba avansaka te. Boza ba juif ndenge ba avansaka parce que ils sont unis. Tozala ini bandeko. Bako pesa au moins quelque chose pour finga mutu. Après obimi ridi, we moko womoni obimi ridicule. Bo pesa $100, $200 après. Bon moto na ki personnalité na yo eza wapi lere ba pesi okambongo po finga moto au moment oyebi bien ke okipe ko kende musala osali o gagner pe mbongo wana sans que o finga moto et puis otike na personnalité na yo to changer ko bandeko na ngai to changer